Desho Denar TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Denar TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV. Merci, Nabao Balandi des shows Denar TV. Soko Ngamba Albosso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV, ota la réalité. Toye na sije moko ya pasi, maman na biso azolela. Bana na eba tikali ba orphelin Angola. Pourquoi ba komi ba orphelin? Zala branché toke na détail. Maman na biso abenga na des shows Denar TV, maman lobi des shows na ye na problème nanga o lobelango na chaîne na yo. Na minute o na zoloba na yo ba nanga batikali bango moko na Angola. Tindiker asali bango film. Problème ezanine. Maman lobi des shows na zaaki na Angola na bota iba na mibale na mobali ya liboso to zaaki na ye bolingo simbaki te to kabwanaki. Grand frère nanga a décidaki abengi singa na poto na yaki pe na poto na bala déjà na bota bana mibale. Na komaki na besoin na bengisa bana nanga baya awa na poto to vivre na bango ensemble. Maman lobi des shows bana nanga tinde bazali na Angola na tikala ko tinde la bango ata infranté. C'est-à-dire papa na bango bande ko zwa bango en charge à 100% ba mankaka elo côté bazalaki na vie na bango normal ndenge parents nyonso vivre na bana na ye. Problème eza na kati eza nini? Bayaki koyokana na mobali bakomisa bana na poto mais mobali alobaki non nga pe na besoin na zolongo Angola nga pe na projet na zoya déjà na Europe loko les aboye problème ezate tikanga mona ya na bango na maboko so na komi kuna na pesa o bana na mibale baye ko solola na ndeko moko azalaki voisin na bango ndeko wana akomaki tindiker akoma pe ko kotsa batuna mikili. Maman lobi des shows voisin na biso tozalaki ne sur place na Angola. Ezalaki ata muta musika te. Muta ko salope mabe kaka oyo azalaka na yo. Maman lobi toyokani na tindiker wana, toyokani na voisin na biso. Azwe la biso bana en fait, toyokani na voisin na biso, to sala na ye problème ya voyage abimisela bango visa. Mais ya lobi na kobimisela bino visa ya Irlande. Maman na biso na France lobi des shows visa ya Irlande ezali na problème te ponga déjà naza na Europe. Na yebisaki papa kote nyonso bango bakokomela nga na koya kozwa bana nga. Bref bayokani tindiker asengai bango $9,000 po babimisela bango visa ya Irlande. Maman lobi loko ezalaki débit toye koyokana na ye topesi 1500 par tête. Ça veut dire 1500 fois 3 bapesi loko a $4,500 pour abimisela bango visa ya Irlande. Bapesi tindiker mbongo. Bavandi bazeli kokoma na novembre. Tindiker aye alobi visa ezwami te. Lokwa visa ezwami te na moni na bimisela bino visa ya Russie. Mama lobi non, okobimisa visa ya Russie kuna musika. Na Russie kolongwa Russie pona okoma France ezalaka passe. Bakoki kokendo kangama na Russie. Pona nini te obimisela bango ata visa ya Turquie, Grèce ou encore Maroc bako kota na système ya bilongi ya kokokana. Bref, bayokani tindiker alobi non, problème ezate, bo bakselanga ndambu ya mbongo pona saela bango ba démarche. Bapesi tindiker mbongo. Tindiker aye kobunga, tindiker alimwe. Tindiker amona na kate, silence ekoti ba loki tindiker na ba façon tout tindiker a bloqué bango na ba téléphone elekaka esuste. Subitement, maman eko suduka mwasi a tindiker. Mwasi na ekombo na Solange, maman na Christivi na Ephraim, baza na Irlande. Azui mbongo ya baninga, a faire voyager famille na ye bake na Irlande. Ya lobai kaza na possibilité obimisa visa te, mais par après mwasi na ye ake Irlande na bana mibale. Mwasi na ekombo na Solange, maman na Christivi na Ephraim. Tokotanga bakombo na bango po ndeko soko yoki lisolo oyo oyebi bango benga na des shows Denar TV po mama na biso azoluka bango yoka siko problème nini eza na kati po problème oyo muto akufi na kati
Voilà pourquoi tozo lobandengwana, voilà pourquoi totangi ba kombo na bango po okoki koyeba bango. Du fait que maman zo luka zwana na bango correspondance ba mona na kate, yango maman décidé atia lisolo na chaîne. Soko yebi famille o totangi kombo, moi si na ye kombo na ye Solange, maman na Christivi na Ephraim. Kolo problème tindiker oyo kombo na ye Charles. Problème ezanine, maman lobi to pesi mbongo papa de show alimwe. Amona ni te to sudikaka oya ye bana, moi si na bana bake Irlande. Abunga abloka bango na ba téléphone ba solo raté. Mobile ne na Angola en fait, ex na ye, papa bana na ye na Angola. Asali effort kaka ndenge zalaka luka ye ba ye kokuta na sou pour la deuxième fois. Apesi ba raison na ye ka ndenge zalaki, ayebisi mobile ya ayebisi papa bana na ye non, nazo sala effort, nazo sala kaka makasi ya kokomisa bana bakende ndenge to sola ki na bino. Abakiseli esusu ndamba monka nde ba sola ki wana. Tindiker akimi lisusu pour la deuxième fois. Tindiker abungi. Akanga téléphone abloka bango partout. Tina minute oyo Tindiker azomona na te. Mais problème eza nini? Papa bana na ye oyo azalaka na Angola muta pesaki mbongo pona voyage. $4500 oyo apesaki po babanda ba démarche. Soki visé bimi, babaksela ye reste mbongo po esala $9000. C'est-à-dire ba pesaki moitié soki visé bimi. Papa wana ya Tindiker amona na kaisuste Kolombongo akomaki kobela. Balobi boye Kolombongo tango azalaki malade abandaki kolela toujours Tindiker wana aya kozongisela ye mbongo na ye. Tindiker amona na kate chose grave. Kolombongo papa bana o mibale. Misho Makani aza mwana Luanda bana Luanda bayebi lo na olo baba o bayebi. Misho Makani aza mwana Luanda. Apesaki monsieur Charles Tindiker $4500 pour le voyage, plus les passeports. Tindiker oyo azumbongo abatu. Akimi nango, azumbongo abatu a faire voyager moi si na ina bana bake na Irlande. Ndeko na biso Misho Makani akufi. Ndenge na oloba no boye. Ndeko mobile o Misho Makani akufi, ça fait une semaine et quelques jours. Azana se amabele sikoyo. Papa akufi na souci. Akufi na, bien que akufi na malade, mais ake na souci ya mbongo na ye, ndeko Tindiker Charles ake na mbongo na ye, na ba passeport ya papa, nyonso Tindiker akima nango. Maman zo regrette maman lobi boye. Azana problème ya mbongo wana te po mutu apesaki mbongo wana ye wana akufi bakundie une semaine, quelques jours. Ndeko Tindiker Charles, tozana posa bandeko bo sunga bo partager vidéo. Bosunga ndeko na bino mwasi tanto image oki kokendo ko ya côté bandeko o babombani bakoki koluka solution. Mama lobi boye ndeko Misho Makani avant kufa abandaki kolela pona mbongo na ye mbongo apasi ya yo ebika ba vie ya Angola. Mama lobi yeba ba vie ya Angola de show kobima tongo kozonga pokwa kokendo luka mutakangisi mbongo na ye pour le voyage. Soki ndeko o Charles atrenaka pona voyage na été tantôt ndeko na biso oya kufi alingaka kufa te, tantôt alingaka za en Europe. Ou soki yaki kozongisela mbongo na ye alingaka sala ba traitement na Angola alingaka kufa te. Mais sauf que ndenge papa o Charles le Tindiker ayebi ki azwa mbongo abatu mbongo eza ya ebele ayebi ke ndeko oya se akufi. Oza au courant ke ndeko mobali na Angola ase akufi. Maman lobi boye mbongo na ye aza nango posa te po ye mutapesa ki mbongo te. Mbongo ya mowei yebani yo kosala nango. Soko kolia lia na yo. Mais question eza boye. Zongisa ba passeport ya bana mibale batikali na Luanda. Bana wana na minute o mutabandai kozwa charge na bango papa na bango ye wana Misho Makani akufi. Bana batikali ba orphelin na Angola tandis que bana balingaki baya na poto na papa na bango vivant. Papa na biso akufi kaka na ba confinement oyo kaka wa azana une semaine quelques jours na mabele. Bana na ye batikali ba orphelin Tindiker akima na mbongo Tindiker akimi na ba passeport a bana. Mama lobi soki okolia mbongo a voyage lia wana eza mbongo a mowei sana nango ndenge yo moni asengi mbongo te parce que ye mutapesaki yo mbongo wana te. Mais zongisa ba passeport ya bana. Bana batikali ba orphelin na Angola na minute o bana bakevanda pa ya tantine na bango. Papa na bango akufi
une semaine quelques jours ndenge na vandi na opeso lisolo oyo ndeko oyo apesa tindikere mbongo tindikere azwi mbongo alimwa tindikere amonani alaki bango bapesi mbongo msu tindikere alimwe akei pour l'instant tindikere aza introuvable mais au moins akimisi mwasi na ye na bana faire voyager mwasi na ye na bana bake na Irlande mwasi na ye kombo na ye Solange mama na Christivi na Ephraim soko yebi mwana mwasi oyo totangi kombo pesa ye image oyo atala mama aza koluka bino benga mobali na yo yebisa ye bakolo passeport bazosenga ba passeport ya bana azongisela mama ata ba passeport ya bana esali mawa pasi na soni pona nini kozala mutema makasi ya boye ndeko apesaki yo passeport na mbongo azalaki na espoir ki okosalela ye voyage po a voyager ozelisi bango voyage depuis l'année passée voyage emonani te kokoma na décembre okimi omonani te tito ye kokoma na 2020 awa ndeko ye kokufa récent une semaine quelques jours bakundi ndeko na biso Micho Makani bakundi ye pona nini kozela voyage ba espoir ezanga tina or papa bandai kolela tango azali na malade alobi yelanga ata mbongo na ngana se soigner oboyi kopesa mbongo tina niveau kolombongo akufi ba passeport na bango oyo za nango na maboko yango nde toye kobelela awa mama alobi mbongo bokosisa na mowei aza na posa mbongo te zongisela ye ata ba passeport ya bana na ye aye ba solution na kosala po longola bana wana mibale na Angola esali mawa mingi na lisolo oyo pona nini kaka mutu oyo yebinda koboma yo parce que mama alobi de show aza tonto moko toyebanaki na ye Charles aza tonto toyebanaki na ye na Angola tindikere kombo na ye Charles alobi azaki voisin na biso na Angola tokangama ina bango ba porte yango to se confiaki na ye parce que aza mutu musika te aza mutu oyo toyebaki topesi ye mbongo asali ba aventure lelo kolombongo akufi kolombongo avant kufa abandai kolela mbongo na ye mais na minute o kolombongo aza ya kokufa bakundi ye ça fait une semaine et quelques jours bana na ye batikali ba orphelin na Angola papa tindikere Charles mobali ya Solange mama na Christivi na Ephraim soki bokoyoka na nzela émission soki oza na numéro ya mama te kolo likambo ayebaka likambo na ye benga na Desho Denar TV ngana kopesa yo numéro ya mama na biso oyo apesi lisolo na bino na kopesa bino numéro ya kolo bana bosolola na ye bozongisa ba passeport ya bato mama lobi boye benga ye pona ba passeport azoluka yo pona mbongo te mbongo ya mowei bokosisa yo na mowei ye azaka na besoin ya ba passeport po abandela maamba voyage pona bana na ye esali mawa pasi na soni pona nini biso tolingani te ebele ya mbongo ndeko apesi yo osala voyage osali te okosi bango visa ebimi te visa ebimi basutuka mwasi na yo na bana bake na Irlande ndeko mobali azoluka yo yaka ozongisa mbongo na ye omonani te tina niveau ndeko mobali akufi bakundi ye lelo aza na une semaine quelques jours na se ya mabele bana na ye mibale ya mike batikali ba orphelin na Angola esali bien te esali passe c'est regrettable lisolo tango mama azoyebisanga esalinga penza bien te ningisinga mutu na kanisa yike tindikera yibika mbongo na ba passeport mais na suka mama lobi ke papa bana nanga na Angola akufi ça fait une semaine bana batikali bango moko na Angola pona nini kozala na mutema makasi ya boye esali bien te ndeko na biso Charles le tindikere so kolanda pe na nzela émission et kozala bien soko za na numéro ya mwasi na ye ex mwasi na ye mama bana na ye benga ye soko za na numéro na ye te po yo bloka bango partout baza na façon ya komona yo te baza pe na façon ya kobenga yo te benga na Desho Denar TV na kopesa yo ba coordonnées ya mama ozongisa ba passeport na bango ekosala bien mbongo ya mowei yo ndo koyeba ndenge ko décider nango voilà auto nga toloba na lisolo o yango wana sunga biso kaka na ko partager image partager émission tantôt et kokoma tipa bakolo problème ba oki ko luka solution na kati benga Desho Denar TV na masolo ya bien yebisa biso o ekomelu ekomela ba mususu te commentez votre émission donnez-nous vos réflexions sur clavier et kosala bien toleki na annonce
Voilà, tozana annonce rapidement, tozana annonce na biso kaka nde toke na on a des shows Denar TV. Toko bando pesa ba annonce ndam po liste eleki mulai. Soko yoki turo bimite ata na tour mususu robima. Voilà. Nazana mama na biso 32 adages, mama azana 32 adages. Azana besoin mobile ya bien ba kumbela na ye mama azana Paris. Alingi mobile ya série koza la star te so za star ko benga te. Nazana mama na biso mususu azana 48 adages. 48 adages mama azana Paris azoluka mobile responsable ba kumbela na ye. Nazana mama na biso mususu 33 adages, mère de 3 enfants. Azana besoin mobile ya bien ba kumbela na ye soko za intéressé benga des shows Denar TV. Tokope so ba coordonnées. Nazana mama na biso mususu azana Lyon. Maman azana mère de 3 enfants, 35 adages. Soko za intéressé benga des shows Denar TV topé sa yo ba coordonnées na kuzu. Tozana des terrains en fait tozana lupangu moko na terrain moko ya koteka soko za intéressé tozana lupangu na Bumbu avenue Kinzonzi 21 soko za intéressé benga des shows Denar TV topé sa yo ba coordonnées na kuzu. Tozana terrain mususu terrain vide na entrée principale Kinkole 20/20 soko za intéressé benga des shows Denar TV topé so ba coordonnées na kuzu. Ezalaki yabino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala vanché ba émission ezakoya. Ciao.